ya Patrick Malwa Vengi Global Express ya Malwa Vengi Major Bisadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwa Vengi, Rue numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue numéro 25 et pas Patrick Malwa Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire oumela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwa Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rue numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwa Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso eloko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwa Vengi Rue numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue numéro 25 umela